papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mi pena libala na yebi loko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Coucou. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, ça va me ça na Kolanda Irène Masiandoki TV. Oh maman bino la cabino kaka ba histoire vraie pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pour na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi. Yango na ebisaka bandeko nyonso bozolandanga partout dans le monde. Ba onanu ba sabona tisiko nanu kaka te na Irène Masiandoki TV. Bo s'abonner, ba o déjà bo s'abonner, bo partageaka et ça la bien. Maman Irène la rabino ka ba bo bandila ndila ba pema kotambola koloba loba pona opesa bino kaka masolo ya kitoko et ça la rabino bien na bandako na bino. Bandeko na nga merci na ba o nyonso ba soutenaka nga. Merci na la patronne Betty. Babi moi c'est l'équipe belle na mbongo ya Dorte Achille Kapesa. Merci na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham na balobi ya jeune nga Jansi Bolanga. To kende bongo na tongo na mama tazi vite papa trésor chou. Ba mouré to bo sente kopesa bisou na mama bibi chez Mwanzambi e onyo. 001 ba mouré. To beta moi lisomo ya mukusi. Na epsa bino nga c'est la proverbe 19:20 po sunganga na yo na suite ya vie. Mais problème moko ekomi na communauté za la soni batu bazo vivre pena lokola batu te. Batu bazo vivre lokola na ebite na benga ba banani. Parce que les soni azo beteza mukuse mesenga na yo ki soni. Soni na ngeza côté ni. Ndeko ya mobala benga na Allemagne. Mama Irène pesaka conseil en général na ba mama. Mama Irène moi ça bongi na maboko milaité. Moi si nanga ayiba ngai mais papa ayiba ko nyabi mama Irène moi ça yiba nga mbongo na kata god na ngai mbongo ngai ba nga ba 20 €, ba 30 €, ngabi ona nde nyabi mama Irène azwa mbongo bana kindergel tabana nyos mi bale ko yakana maboko nae ngazo mbongo bana te na kipango te parce que na salaka mais la remarcation na tiki god na chambre na contact na voiture na tia en pembeni. Tant on a bon et on a god na robima au moins na 70 €, ou tike na 50. Vous avez na 120 abilo moi bon maman et il a tellement trop na vie. Dernièrement ngala ke futa téléphone na zaki na 70 € na god. Maman Irène ngamoko na butu na kiti na voiture na système sala 22h na zu god inanga na clé nanga contact la voiture na tia na garde-robe na biso pembeni wana. Maman Irène na lali na tongo na bima kité.
bana biso bakotaki mpe na ndako te. Ya liboso aza na 11 ans, mwana biso ya mibale aza na 7 ans. Ye moko alamusi nga bi otikelanga bana na classe mpo nga nabongamaka naza na rendez-vous nazobima. Mama Irene nazwi ka contact ya voiture natiki God. Nazwi nati jaquette na nga na bongami nazwi bana tie na kati ya mutuka nake kotika bana. Nazongi nakuti mpe na ndako osala bamakiage na asisi te. Nayebisi ye nakende mpe nabwako kaka. Nazwi ye nake natiki mpe na rendez-vous nde nazongi na kolala moke parce que nakosala na après-midi. Mama Irene nabina bimama avant mpo nafuta facture nazalaki na 70 €. Nakoma na nzela mama Irene mbongo etikali nga 50. Jour wande na confirmer penaki mwasi na azwanga mbongo po elekelaki nga. Liboso na boya akotuna ye mama Irene na comprendre que mwasi na aza maboko milai. Ayibaka ba 20 ba 30 eza kitoko te. Mais Irene atuni peye te. Nazoyeba te na sola na tuna ye to natika mais alinga te eza ye. Mama Irene kotanga komba mboka te. Kotanga pe kombo na ngate me pesa conseil. Mwasi abongi na moyibi te. Moyibe sisa kitoko mwasi bandanga bajo depuis kala mama Irene. Toza na bana. Mwasi aza maboko milai. Azane mwasi malame maboko milai. Ayibaka nga mbongo. Yango nazo pesa conseil na ba mama. Bazwaka mbongo na God ya mobali te 100% osenga ye. Batiaka maboko na poche mobali bitila te mabe. Ba mama eloko na lobeli bino eza yango somo ya mukuse me nga na yokela yango soni. Batuntu abenga nga na yoka ensu soni. Wazo kwa akize ndeko na nga mwasi mama kayibi 20 €. Ayiba ke bongo banda kala. Lo soki pa omona nga zwaka ye na yebite me ataza mobali no bazwela ka bongo te. Omoni ke mobali asepeli te ko bimisa mpa na nga moyibi. Aza na kati ya Allemagne. Me na kotanga ville te, na kotanga pe kombo te. Mais conseil na ba mama nso basala bongo ko soka mobile ba 20 ba 30 ndeko na tika ki moyibi aso ezala raté senga ba opesa yo esali vraiment kitoko te ndeko mbala pesa na lisolo ya mukuse yango na profiter na pesa yango conseil na ba mama soki ozano zora pa ba 10 ba 20 lelo yoka ezate ko zwaka oyibaka po senga raté eza kitoko te mosko fuyara bloka mibali msu baza pe ndengwana omona mwasi abimi mobali atika na sima ndiko fuye garde oba mwasi ndiko fuye baseke mwasi olukaka nini mwasi na yo mobali na yo bozo fuye na ka makasi to ba police bo likam nini ya kitoko te aza mwasi na za mobali no mais eloko ne avozwa quand même faut senga po na respect. Ils ont vraiment propreté quoi acquise moi si moyibi bo il y a 20 € en plus et ça li soni ba maman conseil gratuit to tika via moyibi ya soine à cette zarate moyibi azaka moyibi moi mo bala sepelité ay ko pesa la moya ni pesa conseil yango conseil na bandeko na nga to zo mbongo ba god mbal te to tira maboko na ba pose ba jaquette mbel ba pantalon te pour na ko éviter pour la réputation na biso réputation moyibi ezaki to te bakango moyibi atokela la pa batelo ko soke bungi sala bien te et tsaka mal à l'aise conseil gratuit na ba maman nzamba pambola bino toza tango na lingi bino mingi na ngaki juste na pesa lisolo papa benga kinga lobi na butu pona kosunga ba mama o baza na comportement en tout cas totika nzamba lola akopambola biso bisous bye bonne journée tokutani bala sima toza tango na ke musala tokutani après-midi moi live et kozanga te to seka mukie to beta maso etondi vraiment ebele metande ezoboma biso nzamba mona bino. Bonne journée na ba maman to ba papa nyonso pe na ba na ndela classe school abatela biso to mona na lisusu bisous bye. Patrick kozo sala biso boye pona nini balobi mwana mboka aye na solution bo moni ndenga zo kende na bino tala musala yango yo mutoza na problème yaka omoni ndenga zo boma ba mpese bintekwa na matla na mbetu bo moni bulo benga Patrick na numéro wana aza na kati ya France ko hésiter te yo mutoza na Belgique na Londres partout yo benga kaka Patrick balobi solution azo silisa banyama balobi Patrick aboma nyonso atika eloko te yo mutoza na problème ya bapesi tala traitement ya ngoyo ya kolongola bintekwa na chambre ya bana na église to pe na restaurant partout ozali ndeko na nga ata na Canada na États-Unis yo benga na numéro wana ezoleka akotindela yo kisi akoexplike ndenge nini okosala traitement ata immeuble mobimba eza na mpese immeuble ombeza na bintekwa yo na ndako na yo bakokota te
Patrick ayeli biso solution mwana mboka bato boende tozoluka na communauté benga na numéro wana ezoleka za na bino 24 sur 24 heures. Patrick aboma nyonso atiki eloko te, aboma nyonso, aboma mpese, aboma ngungi, aboma kinte kwa. Benga Patrick na numéro wana okosepela ko hésiter te.